JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R Oyo Bokoyamba, vraiment analyse Oyo Nabanda Kunabino. À la micro, c'est la vôtre humble servante, la dame d'or Olga Makengo. Et derrière la caméra, nous avons Michael Mayola, le grand caméraman du moment. Vraiment, je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne JNZ News. Vous ne serez pas déçus. Vous s'abonner vraiment. Ça n'a pas confiance. S'abonner à la chaîne Bisso. Heureusement, la de suite, unique chaîne où il y a la Kabiso, actualité, very, et ça, la chaîne Moko JNZ News. Ne vous trompez pas d'adresse. Vous s'abonner à la chaîne Bisso, une chaîne éducative. Une chaîne de référence, chaîne Nabiso, chaîne Nabango, chaîne Nabiso Nyonso. Vraiment, analyse à l'élo, tous Abiso Nyonso au courant. Il y a Liwa, il y a artiste Nabiso, Jani. C'est triste. Tous on a choisi photos Salamoussala. Il faut tout loba. Il faut. Vraiment, il y a artiste Nabiso, Otobenga Mobutu, Franco. Il y a monde à théâtre. Aotiko Kabiso lobby. Et puis c'est passé. Et tu qui vide Nakati Yaba artiste. Il y a Gianni, Franco, disparition n'a pas si passé. Ba maman poto, bino ba fille à poto, bino ba sœur à poto. S'il vous plaît, besoin quitter. Bon, vendre dans auto solo là. Analyse à l'élo vraiment et yeli mingi bino ba maman poto. Hey, izalani na bino, izalani na bino. Nzambalola. Obo nyoko la kawana bazaba ndeko na bino ba congolais. Obo maltraita kawana. Obo zo faire souffrir. Bazaba ndeko na bino ba congolais. Toza ba africain. Toza ba congolais. Obotami na Congo, otangi na Congo. Au Coli na Congo, après 30 ans, après 35 ans, ok, poto, à l'ocomi européenne. Nazo défendre ma droit nanga. Ba maman. Et zambe boye, comment mbe boye? Donc ceux qui ont un poto, osui mukanda, et là, osui visa ya lola. Et là qui sont visa ya lola. Likola mukanda na komando obanda ko maltraiter ozali ndeko na yo congolais. Brinet, so la bruna so qui nani. Est-ce que l'oko sali vraiment? Et l'oko sali. Si le olimu se ngamba mobali. Mbinga ya mobali lelo akei lelo na ndako ya malili. Est-ce qu'on kolela? Okolela tant que nani? Okolela tant que nani? Muto maltraité na ndako no likola mukanda.
Et c'est de Panama. Mida la Taylor. Namama Congo. Bobeta maboko. Et c'est de Panama. Na Mida. Hein? Mida la Taylor. Moi son zamba pesa taille. Moi son zamba pesa nzoto. Na yo mama Congo. Ozonga na 15 ans. Bobeta maboko. Mission na bino eza accompli. Souffrance, yandeko non congolais pas na bino ekoma matière. Ne bateza la nini? Bakroni mama souffrance. Ya bandeko na biso, ya artiste na biso pas na bino ekoma matière. Bozwa vie ya Jani botanda yango ndenge botanda kama puta. Et c'est de Panama, yon a mis dans la Taylor. Bozo bosala ba live ba 5 heures du temps. Pona ko ba mabe ya Jani. Ye gigolo, ye boye. Ye boye kenda izonga. Pona bino bozali na posa ba vie. Mais boye bi te que réputation mutu bozo bebisa. Azan de kona bino congolais. C'est quoi ah kufi. Bon changer malobate hein. Et c'est de Panama, Mama Congo, na Mida la Taylor. Bon changer ma lobate. Bon continuer na banalise na bino bosala kalikola Jani. Là je félicite il y a José de Londres, Sida Milele. A mon avis en musika. Aki mine yake Suisse. Les lois en vie. Félicitations artistes. Au mon avis qu'on maltraité l'équipe. Ba commission nounou ya bana. Atika ki ne ake ne refuge na Suisse. C'est ça énorme. Bongo yo soki bruna soki nani. Yo mo mutolinga Jani. Même awa na Congo. Ezala ba fille yo. Bazo bala pe mibali. Ye mo kwa lingi garçon. Abali pe mais azo respecté parce que azamo bali. Quel que soit Nathan na ya faiblesse, quel que soit azane l'autre côté, mais azo respecté na miso battu lokola mobali. Bon on de bofinga biso ba fille à Congo. Bofinga biso ba fille en Afrique. To melera maya chassa 50. Il y a 50 francs. Toza sur la mito qui sur la moi. Bon on bino batu bozana poto. Comportement on de yango. Mon balo a botisi au bana. Mais mon balo a pesi au bana. Bana ozos de la mbongo erno se so kota na compte na yo. O pesa ta minimum à respecter. O pesa ta minimum à respecter moi si yo. Bon oyo komi ko don de la lelo. Ce qui Jani a pesa o bana wana te. Ngo bandozo wango wati. O komisa ki enunu. Oui, eza nango problème te. Alongo la kaba papek sa bana, alambaka oui, mobala ko aider moi c'est na tâche ménagère, eza nango problème te. Mais pas jusqu'à ce niveau oyo komisa ki e. Ozando ki e? Hein? Ozando ki makasi e? Mobali wa pesi yo bana. Okomi kozela mbongo lelo. Ata moi minimum à respect zate. La bride on m'a bé makase. Ton boy a yo tena nous to peso respect posa mama bana biso. Maxi ayaka a ko sala live. Likola ya Jani. Bino nyonso bozwa minoko ko sala bongo te ko loba te ko sala boete za libala na bango bako bongsa Maxi amonaka souffrance ya Jani nanda kwa la brune. Maxi ye asali live. Bon matin na live ya Maxi boloba bino nyonso ko loba te za libala na bango bako bongisa za makamba libala Maxi atika. Lelo makamba libala ba bongisa suki wapi? Bon, mon mukande eza nini? Eza laissé passer à poto.
Et ça laisser passer à Nini à Lola. Et ça fait ça pour qu'il y ait Lola. Tant beaucoup Fakana, tout le monde a un poto, tant beaucoup Fabakunda Albino. Est-ce que Bokendana Mikanda go? Bokendana Mikanda. Les gens qui ont Mikanda doivent perdre artiste. Artiste vide. Il y a déjà des gens qui souffrent, c'est les cas qui a des gens qui te pour Nini. Belle-vie, comment ça la belle-vie, on va payer sa malonga dans l'écriture à bien. Alors on peut ça cacher malonga. Famille bote on peut ça cacher malonga ya Jani. Ozwa okendati na ba commune na bino kuna so bobenga rango banini na bino apoto. OK ko déclarer que mobali oyo bazana droit ko pesa ya Jani mukanda te. Po alobaki so ba pesi mukanda akosundola ngana bana kokende. Hey! Lokola pe poto bandimela kaka basi, moi si mutu aza na valeur mobali aza eloko te. Nani akopesa ya Jani mukanda? Oye ko obligé ya Jani. Avant yo pesa mukanda fo kabwana na ba camarade nyonso. Ah! La brine. Avant yo pesa ya mukanda, avant yo pesa franco. Ya ba comédien mukanda. Il faut kabwana kata relation. Na ba camarades nyonso. Ya Jani likola mukanda to sa o la brine. Akabwana na batu nyonso. Ya Jani atikala ye moko. Au commissaire. Nunu na ona ya ndaku. Yenda tikala kala bana. Alambaka atendela kona mbetu. Très cher internaute, ils ont fait sa passe. Et l'autre est bon mi à Jani, l'autre est bon mi franco. Et l'autre est bon mi mon bout de souci. Souci il y a qui a Jani. Kindumbo bino bo sa na poto ngote biso ba fia Congo to sala. Ou biso ba fia Afrique. OK ko bota na voisin botala na na eboye. Nsamba Lola. Hein? OK kozwa zemi ya voisin. Bozane immeuble moko. Nyonso ne ya Jani ane loko loba te pona nini? Labri na mukanda ya Jani na mukanda te. Atalaka na miso. Kozanga mukanda na ina za mobali. Mobali nini ondima makambo bongo? Mobali nini? Mobali nini? Ako supporter lo kwa bongo. Moi si oya zana ye ake kozwa zemi libanda. Quel niveau d'infidélité? Quel niveau d'infidélité? Soko lingaki no ye lisusu te. Poni no kende ko tinde ata pa bambila ngote. Ba refulele biso ya Jani. Azonga Congo family bote ezali. Ezo pesa kasha malonga. Ba pièce malonga écriture à bien pas belle vie. Kende ko funda ata pa mbila ngoko koma kaka mbila a refoulé ye. Azonga na Congo mais en vie. Azonga Congo mais azala en vie. O garder ko la prisonnier mo boye. O maltraita kae. Et puis voisin ngope azoya kotala mwana na kata ndako ya Jani. Deus que pena. Tala souci ezolia ya Jani. Na munoko ako koloba te mais souci ezolia na kati. Omonaka mwasi onga nazali na ndako. Aboti na voisin, pe voisin wazoya kotala mwana na ndako. Que triste. Basi a poto. Basi a poto. Est-ce que biso pena mwasi Afrika ko sa le loko wana? Akosa le loko modèle wana. Ozoya na ndako ya Jani oye kotala mwana obimi pe okei. La brino suki ka wana te botala esika liwa ya Jani penze uti. La brina bengisa mobali mususu na Congo. Akosa ya Jani kaza kuze na ngai avandaka na ndaku na ye. Enfin, aza kuze netali kangu na ye.
na mbongo nini abengiseli likangu wana na mbongo oyo ya bafutaka bana oyo Jani abotisa ye yango akangisa abengiseli likangu ati mobali na ye na Congo aye bazovanda ne ndako moko azokosa Jani ki aza cousin na ngai ya Jani a souffrir abako souffrir intérieurement aoloba nini sora lobi babengeli mbila mpona nga fa konzima na mbila barefule yo ya ozonga nao yo ese dépend na aussi bosalela mao ba live bosalela mao ba live ya kofinga mao est-ce que infidélité mo sana lo saye yango mao asala likola mukanda le to perdre artiste likola souci voisin abotiseli mwasi azwa kotala pe mwana ngona ndaku na ye azovanda na mbanda lisusu ndaku moko te navanda nanga pe na Afrique soki ezaka mpona ya modele kindumba bosalite wana navandi na Afrique baartiste na biso pe poza na pasi na bino na Afrique na Congo bobanda na bango na pasi ndenge Jani abanda na mao na pasi nini kaka etinda ndomo envie basi yango ya poto nini etindaka bino ka bo envie basi ya poto bobo manoka tala ya Jani lelo to perdre ya Jani bobo manoka ozoyoka na misu no ezomona fongola misu bobo manoka fongola misu bima na distraction sikozali bima kolanda basi na poto te bima na distraction landa ta exemple ya José de Londres na sida bilele ya José amoni ke je ezokende mabe ye wana alongwe na Paris soki France ake na Suisse ake bwaka ngunda na ye mena mukanda na bapesi ye osala bobo manoka azwa conscience otolobaki te misu no moko ezomona matoi no eyoki ke lelo to perdre ya Jani yo poza artiste bima na distraction ya modèle bazomemela wana la Bruno Tcheli biso ya Jani wapi est-ce kolela tant que qui et pour fongo la munoko nozo baka kufi na misu na n'importe quoi c'était luzan ya Jani kufi na misu na yo asali crise cardiaque na kata ndaku yo zalaki outi bisengo na yo outi mampuya na yo oyokokuta lishu no tike na ndaku deja kufi obengi bapompier bakozwa lishu bakende kobwaka na lishera mission na yo eza accompli ya Jani akufi na mission ntongo akufi ozalaki pasi ele ya Jani akoki lisusu te avivanga na pasi na motema yana mobali moko te na mokili asupportaka infidélité aza te même pasteur même abbé une fois moi si asali infidélité libala ne kozala te même bible ezoloba na biso eloko ekoki kokabola mariage eza kaka infidélité ya mwasi siko oyo labri na sali eza nini mobali nini akosupporte yango ya Jani pasi ezolia ye na kati ebandaki kolia ye obimi oke bamampuya na oke biyenga na yo ekokuta lishu no tika na ndako so ekufi alobengi bapompier bakozwa lishu baketika na lishera mindele bazwi nzoto ya Jani batiango na mort bamoni akufi tokomone lisusu te na baimage oui totikali komone na baimage mais carnellement botokomone lisu te ya Jani akei
tout le monde est lisouté. L'artiste, comédien, moutou bazui passé, vide et tikali. Ok, so lingi moutou te benga na ye. Benga na ya kokende na ye. La brino ando qui est, ye baka que tout se paie ici bas. Na likolo lo ke futa makezate. Moutou on foute lo na likolo azate. Na likolo li sumu ekota te to futa ngo awa. Maman oya ko azon lela wana nyoso pona mwana na ye. Wa mema 9 mois ya mwana ye. Peut-être na zemi azanga ka pongi, azangi position ko la lela. A garder mwana na ye. Yo lelo bo mi mwana na bo pete boy. So on mona ki mapuya nezo sepeliso li sute bengane ezo ba o mona ki ke oko sepela nango. Lokolo mona ke ya voisin na yo. Moutou eza ebongi na yo. Mais benga na ye. O garda qui est pourquoi? O garda qui est pourquoi? Bande qu'on a mis soit mi bal, si vous en Afrique. Bon prendre conscience. Ba maman a poto bazo utiliser bino. Aux en Afrique beaucoup na réseaux sociaux. Ati développé mbongo traité mikanda nyo surtout yaka bengi sope na bo lila de France hein bo la France isala kani à part Paris place mso ko kende zate ba mama poto bo kuta na ba jeune garçon na biso bazana nous fraîche nzoto eza makasi aujourd'hui ba mbongo na otinde lié a traiter mikanda ya rapoto teton ya au commissaire instrument no a plaisir dernièrement nous sommes là jeune moko africain a comment les la zonga na en Afrique a komi ko lela zonga banda mama wane ba mama poto abengi se po yim tasalele mikanda nyoso banda koma na poto a koma instrument na ye. Comme c'est instrument sexuel naïe. Donc ce cas lobby autant. Ce cas lobby chiche. Donc jeune garçon comme le babanda kenda poto atambo la kate abimakate mukanda ngo pape sakaete azaka wana na tonga la muki allié asokoli asepelisi mama wana. Maman wana beti touraye ba sepelisi. Maman na beti donc jeune garçon comme lemba. A sala live na katanda kwa na publier ke baluka moyen basunga e poisonga na Afrika lingi su poto côté dans le niveau ba mama poto ba komisa bino yo la brinyo so mona ko sepeli su na janite bengane kende kana poto ne ya de femmes sérieuses o bazoluka pe mibali azape na mukanda azape na mukanda na ye azoluka pe mobali avanda na ye walingaka considérer ye walingaka pesa ya jeni ba valeur na mobali ozwe ngamba mobali abato ezalaki mission ne ezalaki o illuminer lelo ya jeni ne plus. Est-ce qu'on est là? N'habitez ceux qui font bien Jani Baouzwa Makasa au Sokola yo bon les comptes on ne peut pas na poto taba sokoliote ya non normal bino bana poto mais yebe loko moko et loba chancel mbemba le demi-dieu la justice dédiée yana yeba na nyonso yo sali la justice dédiée yana ma benyo soto salaka tota la rasima tozonga na maloba chancel mbemba so lingo sa ma bemoro boye raisonner attaquer chancel mbemba le demi dialoba la justice dédiée yana obaki pe osala ma bête yo kasi na poto na ezana mwasi moto bande ko vie jani wali ngaka zoe pas considérer pas PC mukandango
ozwi okangi wana lokola bien privé na akoma bien privé na yo obanda ko maltraiter Mama Congo zwa su micro yo sala live bo changer maloba te na ese dépend na manami dans la taille bo changer maloba te bo continuer ko finga ya Jani tindenga za na morgue bo ndo finga ne bembe na e bo tikala ko loba jamais bola mwa Jani bino ba live na bino ba 5 heures du temps ezaleka ko finga Jani ko lakisa mokili combien de fois yenda za gigolo ko lakisa combien de fois yenda za irresponsable ko lakisa batu ke yenda zanga mukanda na poto bomeka bosana pe live ya José de Londres José Kimine on a qui se retrouver na Suisse ya Jani zakina batu ba pesa ke conseil ba ndoko ba 2 minutes ba maxi bazala ki wana peut-être ba mona kinde makamba ngozoli ka ba pesa ke pe conseil ya Jani zaki mkolo ayeba ki nini ya bande ko sala mayeba ki teke ko mema na liwa eloko ebomi ya Jani eza souci trahison ya mwasi eleki kindumba ya basi ya poto eleki botika kofinga biso ba fi Afrique ba artiste na biso borozana basi na bino bobandina bango na souffrance nini esalaka bo abandonner bango likola basi ya poto bazaka na nini yango spécial kaka mukanda ba garçon musupa ke poto na ndenge ne abunzi pe na ndenge ne azwi pe mukanda ngo na ndenge na ye abengisi pe mwasi na ya tika pe na ba Afrika ngo na obenda pa mato ipa bobo manoka bobo prendre conscience landa exemple ya José de Londres landa exemple à José de Londres biman administration ya ba mama poto ne bita soki projet na bango eza ba éliminer ba jeune garçon nyonso bozala kana posa bana po banda ozwa mbongo ozwi artiste ozwi jeune garçon moko boye ovandi na sifa pesa okaka bana sima komi torchon pa nao akomi lishwe pa nao ba oto tika botika libozwa mayele bon ça so ba live ba 5 heures du temps te ko sala to zana pono yo ka bino to betela bino maboko lelo artiste na biso muso ya Gabi Kiwaka o te baka na groupe évangéliste lelo soka komandenge akoma boye ezaka kalikola bino basa poto mais finalement ezani na bino donc si c'est biso artiste so on a un nerf solide de vraiment na ebité Gabi Kiwaka lelo tala ndenga koma to ebaki biso na Congo artiste na biso makasi mobali kitoko pe ko la kolanda kaka basi ya poto tala lelo ndenga koma vine ndenge komi ya Gabi Kiwaka tala lelo ndenga komi likola mukanda poto moto baloba keza cimetière à artiste est-ce que bokendaka ko vandela nini boko ça la répéter po kena yo 3 mois 4 mois zongi non il faut que nous maman moko boya poto akomiso bien privé na e est-ce que Gabi Kiwaka komata sur na chaîne akoya sur na scène pena jouer déjà to perdre les autres to perdre sur Jani Franco ya ba comédien tozo kende wapi bokufa kese bakundamne ne mikandango mukande eza nini eza laisser passer pour quand on a lola to mukande eza nini eza simple papier la brune soko bota ki tendebe wana mabe mais lokolo boti
Yeba que tous ces pays ici-bas, bas sokola okasi. Mais benga fanda jani ba ko sokola yo. Sorcière. Nebi to ko lele tant que qui. O ko tant ko lela jani o vandi pe bozo lela e. Faut ça la courageuse hein pour ça lango. Faut ça la vraiment courageuse. Banda jani ya poto et lo ko ninya gagna. À part ba chaussure, ba ketch na bilamba et lo ko moko l'histoire za ki lango ezate. À part bilamba. Aux hommes na mobile ya bato kango comme c'est bien privé nao. Oba kiteke na Congo patika ki bana. So avanda kane na mao mais peut-être à profiter. Ce qui pena ya jani avanda ki na mao. Moi so banda ne na passe. Mais la profiter. Brine kala yo la brine au karaba la sorcière. Ndenge jani kei. Aza mobali, ko linga lisusu mobali te banda ko linga basi. C'est mieux. Ko linga su ba mibali te. Ko bi mana ba na mibali te banda ko linga baninga no basi. Boso ko continue ka ko linga mibali. O bando zana jani na jani partout ozala. O bonisa za mobali, o niokoli, o maltraité. C'est comme on a pas en koufa. Ah, mobali. Quand on a son mobali, pourquoi? Na yo voisin. Oh, botissier moana. Au moins, que yo a plus que Jani. Moutoukou a botissier bana misatou. Yo on a commis si matière. Si le loi me mien na liwa. Et bon, yo koutou mouta botino moana moko au salonine. Yo moutobo a botino ka moana moko. Awa ke no wapi. Ozo senga bino pardon. Bino pe artiste au botikali. Bozwa non mayele. Bobo manoka surtout yo. Bobo manoka. L'un exemple ba vie na yo. Tala Gabi kiwa kandenga koma. Tala lelo jania kei. Zwa mayele. Landa exemple à José de Londres. Et aux Alabiens. Toza ne sengo na bino ata mukiete ba mama poto. Toza ne sengo na bino te toka makam na bino ebele. Toyoka makambo sala na bino ba jeune garçon ba uta ka Afrique ba yaka kuna. Mais beaucoup matina niveau obomisa bango boete. Bon banda ko bomisa ba artiste na biso te pardon. Pona ko suki sa vraiment mibali na bino apoto bazali. O bana mwindo ba mwindo malonga, o baza pe na mbongo, o baza na mikanda. Biso pe mibali na biso Afrique, baza na bona mikanda te soki ba poto ba ko beta tour, bazonga na bango bo bloka ka bango te. Ba artiste na biso ko prendre pe conscience. Soki oke poto na yo, bwaka ngunda na yo. Landela ba démarche na yo ti okozwa mikanda na yo. Boti ka kokende ko mikoti sa mabala pa ba maman a poto. Ah, otoloba kité. On vit tous les jours mais tokufa kamba la moko. Ya janya kei, to tika la romoni na ba image. Mais quand on va jouer, les artistes beaucoup jouer dans les soutes, accueillir et sili. Ce qui va conduire pe histoire à Jani et sili. Bon prendre conscience. Ce qui est poto na yo, kende na yo, au sali voyage na yo, au zongi na yo. Ce qui est ça que kolanda mama poto pona mukanda, ou ko se retrouver lokola franco ndenga se retrouver. C'est vraiment trop triste. C'est trop triste, vraiment. Pour la bande qu'on a vu, il y a des Congolaises, au besoin na poto, besoin ça la bande qu'on a bino ba Congolais, besoin nyokola, et ça makila na bino.
baza bandeko na bino ya mibali pourquoi kokomisa bango tina niveau wana mpona mokanda soki mpo kufi bakokunda na mokanda yango te bambongo bozozwa etonda bakonti na bino kaka mibali yango wana bazopesa bino bana yango oyo bozo maltraité s'il vous plaît botika biso na mibali na biso Afrique et vous allez eloko ya malonga. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et surtout, j'insiste, ne vous trompez pas d'adresse. Adresse Ezakaka Moko, JNZD News, au cause à la cité. Quant à moi, je dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement sur la même chaîne, JNZD News, chaîne et la cabine d'actualité. Ya Veri. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Ciao.